Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Chef de l'État congolais puis président en exercice ya Union africaine asalaki discours na ye mokolo ya lobi na Nations Unies esika wapi alobelaki quelques points sur la situation ya RDC et l'Afrique en général. Population nangambuna ya réagisaki par rapport ya discours ya chef de l'État congolais. Armée a été maboko na formateur ya ba rebelle ADF na manipulation ya ba drone na territoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Quelques sujets ont été développés une édition na biso mokolo lelo onga Merveille Mobende na zane singo pe plaisir ya ko présenter les bino yango kasna souhaiter bino bolantimala. Mbote na bino bandeko balandi kaka ndenge na lobaki ne bandeli président de la République démocratique du Congo pe président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki discours na mokolo lobby na Nations Unies et si quand puis alobelaki quelques points sur la situation ya RDC et Afrique en général. Président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'exprima qui mardi 21 septembre 2021 du haut de la tribune des Nations Unies. Dans l'occasion, il y a 76e session ordinaire, il y a Assemblée générale des Nations Unies au Esalimaki na New York, na États-Unis d'Amérique. Na discours na ye Félix Tshisekedi a lobelaki likambetali place de choix ya secteur économique ya mboka na ye sujet yango ezali bon ko rappeler que République démocratique du Congo ezali na programme ya Fonds monétaire international wuta mois ya juin dernier pe ezo bénéficier d'assistance ya Banque mondiale na etali bongo ba réalisation ya ba grands projets sociaux pe ba infrastructure de base na kati ya mboka na biso. Kondimela président Félix Tshisekedi o atalisa que faveur pe mise en œuvre ya ba réforme courageuse croissance économique ezali accélérée na mboka na ye o ezali bongo dépasser 5% l'an. Inflation ya monnaie nationale le franc congolais ezali bongo stabilisé sur le marché de change. Pour être amélioration et ba recette interne ezali moko ya ba priorité ya gouvernement ya République démocratique du Congo ezali conduit ou tatango moko gouvernement union sacré ezali na tête ya mboka politique moko rigoureuse ya lutte contre corruption pe ba détournement ya ba deniers publics ezali bongo instauré ndenge Félix Tshisekedi alobaki liboso ya bakambi ya mokili. Aboye chef de l'État congolais alaksaki que ba résultat est comme déjà komona na mingi na nzela ya augmentation ya ba recette depuis second semestre ya année oyo. Na boya kosenga tango nyonso na mokili mobimba bazongisa ba coopération multilatérale pe bilatérale na mboka Congo azali kosenga tango nyonso ba investisseur na mboka na ye pona ko créer richesse pe emploi en faveur ya jeunesse ya mboka na ye. Pe sous gouvernement ya république ezali ko conclure ba accord ya ba partenariat na ba pays ebele pe ba groupe d'investisseurs privés pour la kosala que économie ya mboka na ye etelema. Na boye chef de l'État Félix Tshisekedi atalisaki détermination na ye ya ko raffermir davantage retour ya confiance na RDC pe lisusu kosenga ko bapaya baya lisusu pour que économie ya mboka na biso etelema. Lokola président en exercice ya Union africaine Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asengaki soutien ya bakonzi ya bamboka mosusu ya communauté internationale na oyo etali kozongisa kimia pe kobunda contre insécurité na kati ya Afrika. Na boye asengaki pe apledaki pona ba sanctions sévères contre ba nyonso oyo bayaka ko exploiter illégalement ba ressources minérales ya RDC pe lisusu ba oyo wana bayaka kosunga ko ba groupe armé et continuer kosala mosala na kati ya mboka Congo. Na boya sengelaki bango ba sanctions sévères poye aza déterminé à kozongisa kimia na kati ya mboka na ye. Na oyo etali question relative ya état de siège na province ya Nord Kivu pe Ituri oyo ezali configuré parmi ba points oyo abordaki président de la République démocratique du Congo tant azalaki toujours na oyo tribune ya Nations Unies atalisaki que état de siège ekozala levé
Après retour effectif et paix sécurité, na partie est de la République démocratique du Congo. Avancée important et Salemi Makasi, force armée congolaise va neutraliser plusieurs centaines de miliciens pe bazali ko réduire nombre ya ba groupe na bango du jour au jour. Kasi azali déterminé que ba résultat et ça la palpable pe kinya ezonga totalement na est yambo ya ko lever état de siège. Pe atalisaki que ba résultat état de siège ezali ba opportunité capitalisée ya ko mobiliser ka communauté internationale ba dirigeant pe ba peuple congolais pour na kosilisa une fois pour toutes na cycle o ezali bongo ya violence o nyokoli mboka na ye tango molai. Na boyende gouvernement RDC ezali ko maintenir pression sur ba groupe armé wana pe ba complice na bango. Asugisaki pour la kolobaka état de siège kozala lever qu'une autre circonstance wana et ko disparaître, c'est-à-dire guerre na est et ko sila. Quatrième président de la République démocratique du Congo a représenté qui valablement Afrique locale, la président des exercices Union africaine, pe lokola président ya RDC, pe alobela ki nini ezali kotungisa mboka na ye RDC, pe lisusu alobela ki na o etali bongo Afrika. Maloba na ye ekotaki eyokanaki, pe na suka na nyonso maboko ebetamaki, alobaki na o etali bongo mboka na ye. Kinshasa et l'équipe partout. Population congolaise Nangambu na ye ba réagisaki na discours ya président de la République démocratique du Congo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bazaki a on a micro ya Hervé Zaka. L'ensemble on dit que a plaidé tous les secteurs de vie par rapport en Afrique et par rapport au monde. En tout cas, on peut dire que tout ce qu'il a dit, ça semble bon, mais ce que nous souhaitons à lui comme chef de l'État pratique Ezala. Quand on dit, on pratique aussi. Alors, il n'y a pas qu'élection Kozala. On a coupé le bagaming, mais élection Kozala. Mais c'est quoi le problème? Institution, ils allaient habiliter pour organiser des élections jusqu'ici. Institution, on a structure, on a de dignité. Nous demandons son intervention pour que l'élection en 2023. Mais il faut d'abord Seni Ebima, bureau Seni Ebima. Or, c'est que dans la session budgétaire. Mais ceux qui se sont budgétaires, c'est que bureau structure a Seni Ebimité. Mais finalement, l'élection en 2023, dans miracle Ndengenini. Pour bureau à Sikana de limité, enrôlement et salinité, identification, recensement et salinité. Est-ce que le bureau peut permettre que et salement à la hâte? Bon, à propos de discours à Mokonjamboka, ou à New York, aux États-Unis, je me suis très profond. Na sepele na makasi. Et là, liboso na point liboso nyataki ya magamba est. Est zamboka na biso banini. Ba oba viva kuna ba ndeko na biso ba congolais. Tozama kila moko. Mais là, comme on dit que esengi fa senga renfort ba américain ba soutenir biso à 100%. Et ça est là comme très capital. Pour nini est tozana ba tamabe ba kota depuis kala na mboka wana. Ba soda na biso bazali ba très fort mais bazo bundana bato ba zo maîtriser bango te. Pour nini ba théorie c'est ba kota kala na mabele wana. Alors, tant que esengi benda que Fox nous fait kitandenge Mokonjamboka zo senga ngo. Faut ba kita ba soutenir ba soda na biso. Faut ba soutenir ba soda na biso que ça la moi bien. O baza kuna ba to boité. Tozana bango baza kuna mais ezo simba kaka te. Ezo senga mena renfort benza. O bata mabe ba kota kala na mboka wana. Ba boti bana na bango ba comme ba koko na bango ba zo simba manduki. O ba soda na biso ba maîtriser bango. Donc renfort na Mokonjamboka ya côté masolo wana coup de chapeau na Mokonjamboka. Na sepel nango. Coup de chapeau na Mokonjamboka côté élection. Tout total peuple congolais le longa zaboué. Tolingaso bangabute ko ya ba gauche droite pour voir les comment est l'élection. Comme Mokonjamboka a beti fêté na libanda mboka le bique 2023 to kende ko voter. Coup de chapeau yango tozo là. 2023 photo kende to voter. To ke fenga to voter. To voter. Non, na oya le baki lobby vraiment na landaki discours nga le baki. Mais oye makaki nga eza d'abord pour contenir aide la communauté internationale portée sur l'Afrique. Il y a 33 milliards comme ça de dollars américains qui va payer ça à l'Africain. Mais la place on a payé ça quand même image à payer ces valeurs africaines non. Afrique exacte que bon porter moi l'homme mon qui pour naga ko le baki to porter. Il faut qu'on porter le que ça implique en Afrique. L'homme on a ajouté ça le problème il y a depuis
événement epasaka na Katanga oyo ya ba université oyo ya Lititi Mboka. Les pays ezwaki embargo ya achat armement. Mon iloko wana comme 5 no ba lever embargo wana pour quand même Congo ils ont fait monopole, ils ont fait état où ko défendre l'intégrité nango. Ils ont que tout le senga MONUSCO yaka baninga ba komisco bazo sumba bazo signer ba contrat na ba tel que non bazo sécurité mbo nango bango ba pays belé lelo to monine to cha ilo mo eleka na kata Congo. Armée rwandais na armée ougandais ba ko na kata Congo. Existe te. Est-ce que quel jour armée belge armée ni crane ba ke no bunda na kata France et Simbate. Mon biloko wana eza bien tela ça constate que non Congo comme bazo ko Congo comme un état ba codé ba droit nyonso état nyonso azaka nango. C'est dit ba lever embargo wana et yaka na ba président wana bazaka mitem avec ko assassiner ba na ba trobum et ba si ba leki. Congo a besoin que jeune démocratie nango et avancer et côté le développement. Ah bien et c'est ça 2023. Et c'est 2023. Si ko est seni wana barango pour un PC public à Zalane, deux mandats pour le préparer, yomoko pour le mamboka, au sebi mboka. Est-ce qu'il y a un nini parti na yo na mboka, au préparer élection mboka. Ce qu'on te donc une année et demie quand il y a préparé l'élection. Président c'est une vanité, c'est une moboulou. So une année et demie oh, donc c'est quelqu'un koka. Il y a bien des métiers les Césali. Est-ce que c'est le Césali? N'a pas vraiment le Césali. Assemblée nationale a convoqué plénièrement comme la lobby jeudi 24 septembre 2021 Wapi Beli du peuple Bako créer des commissions d'enquête parlementaire. Normi puis la peste sur les détails. Na communiqué moko ezalaki rendu public moko ya mardi 21 septembre 2021 bureau Assemblée nationale et annoncé convocation à plénière moko jeudi 23 septembre on a parlé du peuple na Kinshasa. Séance ya plénière yango ekozala consacré na examen puis adoption à proposition de loi portant régime de sécurité sociale pe ba agent public de l'État. Lisusu kozala examen et adoption, il y a deux projets de résolution portant création de deux commissions d'enquête parlementaire. Il faut noter que des matières yango ezalaki également retenir na calendrier il y a des travaux oyo seigneur de Salema na session oyo ya septembre oyo fungamaki le 15 septembre kasina oyo etali bongo ba matière mususu et koya malembe eza pe ba projet de loi oyo ezalaki aligné notamment projet de loi ya verrouillage ya magistrature suprême projet ezalaki proposé na Noël Tchani ou azali bon ancien candidat président de la République pe ezalaki porté na honorable député Ting Mpululo Kasina o etali bongo session en septembre projet de loi na ezalaki retenu te pour l'examen na session oyo bureau ya Assemblée nationale etali saki na maloba ya président Christophe Mboso que projet de loi na ezali urgent te bango ba retenir ba projet o ezali urgent pe esengeli ezala examiner notamment projet de loi ya budget exercice 2022 pe lisusu likambo etali ko vandisa pe ko entériner nouveau bureau ya Seni yango ezali urgent pe yango esengeli esalema awa déjà session en mars bandi donc mosala et si e bandi pour que nyonso etambola malamu Kinshasa et l'équipe partout. Armée congolaise a tima boko na moko ya ba formateur ya ba rebelle ADF ou Alexandre Bango comment ko manipuler ba drone na Est ya République démocratique du Congo. Image pe commentaire l'élément oyo. Ba forces armées ya République démocratique du Congo FARDC ba tchema boko na sujet étranger moko depuis semaine passée na région ya Beni na Nord Kivu. D'après ma source militaire, sujet Oyo étranger Azali Bongo ressortissant ya Jordanie donc Azali jordanien Oyo Azali ko s'occuper na ko formaka ba rebelle ya ba force démocratique alliée ADF na ko manipuler ka ba drone na partie est ya République démocratique du Congo. Donc mundele Oyo bozali ko mona yende grand formateur Oyo ala kisaka ba rebelle Oyo bazali ko évoluer na est ndenge nini ya ko étudier ka position ya armée partout Oyo bazali ya ngona bo constataka armée akoki kokende awa ayoki fuite ke bazalaki awa nzoka balongwe na seconde bakomi place tel armée ayoki ke ba rebelle ADF bazali place boye tanga kokoma bazali suste mutasala musala wana yeyo tata oyo bozomona ya mundele oyo donc ye grand manipulateur ya ba drone oyo armée kuto azala nango te kasi bango ba beta kango déjà tongo armée tanga zo sala ba patrouille nyonso bango drone na bango za likolo
ezali ko surveiller mouvement nyonso ya ba FRDC yango soli komona guerre ya Est oyo eumeli tala batu oyo bazali kosala musala kitoko po guerre oyo eumela bango yeyo akangamaki na axe routier Beni Kasindi na région ya Beni alors que autaki ko bima na zamba ndenge ba source oyo indiqué. Porte-parole ya gouvernement Patrick Muyaya a confirmé que ndeko oyo ba uti ko kanga na armée na biso azali Jordanie pe na minute oyo azali déjà transféré awa na Kinshasa ndenge atalisaki na kondimela ye ndeko oyo azali chargé ya ko former ba terroriste ADF pour na ko manipulaka ba drone azalaki bongo auditionné na justice militaire. Na mois de mars ya 2021, département d'état américain a affirmé que ba ADF oyo bazali moko ya ba branche ya état islamique na Afrique centrale. Ba acteurs ya société civile congolaise bango pe na ngambu na bango après avoir koyoka déclaration oyo ya ministre ya communication pe média ba sengi na ba États-Unis ba mettre en place force moko capable pour na ko mettre fin na rébellion oyo ezali ko continuer ko ba civil na partie est ya République démocratique du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. toyebi yango tozomona yango partout na ba marché pe na ba boutique nyonso eza na ba coin na biso eza bongo produit au Beltesco ateli biso na marché kaye ya OP stylo Simba pour na ko préparer rentrée scolaire ya bana biso malamu. Toujours na souci ya kosunga mboka pe kosunga population congolaise kaka ndenge boyebeli société oyo monene na République démocratique du Congo Beltesco toujours pembeni ya population na ko accompagner bango na nyonso lelo lisusu ayeli bino ba kaye yao pona kelasi ya bana na biso classe ezali kozonga kala te awa na yango kimaka deja mbangu na ba magasin nyonso ya Beltesco oyebi ezali partout awa na Kinshasa na ba commune nyonso soko tuni magasin ya Beltesco ezali po osombela bana na yo ba fourniture scolaire ya qualité supérieure lokola ba cahier yao ba stylo Simba pe ba cahier cartonné ya ba format nyonso ozana besoin ozwa ba cahier ya qualité pe ba stylo ya kitoko pona bana na yo année scolaire oyo bazala à l'aise kimambango na ba boutique ya Beltesco okozala desiti tozana ba cahier à 100 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 48 feuilles quadriligne tozana ba cahier à 24 feuilles quadriligne tozana pe na ba cahier à 12 feuilles quadriligne ko bosana te tozali pe na ba stylo Simba ezokoya ezokoma tozana ba stylo Simba ya bleu tozana ba stylo Simba ya rouge tozana pe na ba stylo Simba ya noir tozali lisusu na surprise mususu mbula oto bakisi toyina ba cahier cartonné ya ba joueur kitoko o bana balingaka ko bosana te balobi tangu ozali ko somba kaye yao vérifier bien soki ezali na logo oyo ya Beltesco po ba mwifi bazali ebele oyo bazali ko pirater yango donc soko sombi ya mwanza ekolia yo okoumela nango te po ekosenga obakisa mususu kasi soki osombi ya Beltesco ozali mobimba ane mobimba bana bakotanga kitoko po bakaye na bango pe ba stylo na bango ezali ya qualité supérieure o tolobaki te tolobi Beltesco vraiment mosungi ya mboka Kinshasa et l'équipe partout. Lelo mokili ezo célébrer journée nationale du refus de l'échec scolaire. Naomi puis la pesi biso ba détail awa. Le 22 juillet chaque année, mokili célèbre la journée nationale du refus de l'échec scolaire. Chaque année, en septembre, ils allaient célébrer Outa 2008, journée en Izalaka Bongo, initiée dans l'association de la Fondation étudiante pour la ville. Peba partenaire na yé, thème retenu pour la 14e édition Yamoko Lelo Ezali Bongo, après la crise accédant à la lutte contre les inégalités éducatives. Chaque année, 150 000 élèves balongoka système scolaire sans diplôme, soit près d'un jeune sur 5. Na ezali bongo discours moko volontarisé pe ministère successif na volonté à quoi amener au moins 80% de jeunes ya kozwa diplôme d'état na bango. Journée yango ezali pe moko ya occasion à lutter concrètement contre échec scolaire pe ko impliquer yango na réflexion moko approfondie sur politique nini éducative ya kosala na ensemble ya acteurs ya éducation professeurs parents na bakonzi yambo apona koyeba ndenge nini kosala ko bana
banda cursus scolaire na bango pe basilisi yango kino na suka. Journée à refus d'échec scolaire ezali porté na vaste réseau d'organisations représentées par les enseignants, les familles et les parents d'élèves, pe ezalaka supporté na ba nombreux médias. Initiative yango ezalaka bongo sous le haut patronage ya UNICEF o elandelaka bongo makambo etali éducation ya bana. Ba site internet mingi pe etretaka sujet yango au moins mingi bazolo bela likambo etali bongo échec scolaire na bana o bazali na baboti te, bana o bazali na encadrement te, bana o bazali sans ba parents, donc bango bazali mingi exposé na échec scolaire. Kasi ba dossier mosusu ezali bongo ya bana o bazali kokola na influence ya mabe oyo bazali na kotindama na mariage précoce pe bongo na bongo bango pe bamonaka kosilisa kelasi na bango te. Na ba zone de conflit loko na est ya mboka na biso bana mingi bazalaka forcé ya kokota ba groupe armé, c'est-à-dire que bazwaka pe temps ya kosilisa cursus scolaire na bango te. Ezali pe moko ya ba cause ezali kotalisa échec scolaire. Yango mokolo ya lelo ezali interpellation na ba parents, na ba famille, na ba enseignants pe na mboka koyeba lolenge kani ko accompagner mwana moko na moko po a réussir na cursus scolaire na ye. A se distraire te la kisa mwana importance ya kelasi po soki moto atangi nde akozala utile pour la société. Ezali obligé te kosala université parce que mwana azali na appel na ye pe na batalon na ye. Kasi ezali très important mwana ayeba o ezali bongo ya malonga azwa diplôme d'état na ye ayeba kokoma kotanga ko calculer pe ko réfléchir et ko permettre ye asala ata ba formation pe akota na vie professionnelle na ye lokola esengeli et amema lisusu en plus na mboka. Ezali très important encadrement ya jeunesse po yango nde ekosala ke bilenge bazala utile na 60% ya bilenge na mboka na biso soki bango bonso ba travailler lokola esengeli RDC ekobima na kao pe na crise économique oyo ezali lelo. Donc lelo ezali journée ya réflexion pour comment la nyonso ayeba ke ba étude na ye ezali très important pour na kokomisa ye moto pe kokomisa ye utile na société. Kinshasa et l'équipe partout. KNB News, chaîne ya liboso d'actualité, on continue kasina lingala. Oyo wapi ate la kabino bémission na bino bolingaka mingi na YouTube Kindo ki politique si vous santé ko s'abonner. Congolais, il faut aille kolanano ko respecter institution président de la République. Aux à l'opposition, aux à la pouvoir, il faut qu'on respecte institution président de la République. Le malheur n'amboka na biso. Que pour faire un bon opposant, il faut qu'on fasse un pouvoir. C'est ça le problème. C'est et même dans la mentalité du Congolais moyen, les Andengouan, un pouvoir, rien des politiciens. C'est ainsi que dans l'élection, c'est l'équipe. Nous avons vu, les dirigeants politiques, donc les gens votent par rapport à ça. Et voter. Donc c'est devenu une culture, il faut que tu aies le mélango. Okay. Parce que moi je vois dans Bamboka, en France, Bamekaki, un peu le président Macron, même l'opposition est ennemie. Tant que Macron va être un bata. Même Marine Le Pen, le plus grand opposant en France, a tel milliers de gens, jamais pas président de la République, attends que nous allons d'accord, voilà un comportement de ce qu'on appelle opposition républicaine. Mais il y a une opposition qui banda kala. Kaka boito mesana. Kofinga bakonzo bazan na pouvoir parce que bien tous les opposants. Mais les opposants oublient que l'homme est comme na pouvoir. Soit ba fingi wana obandi ko tomboka. Mais tant que banda ofinga ba. Donc c'est cela, il faut donc être à la culture na ba parti politique. Parti politique nyonso ba instruire bato na bango que le combat politique est le combat ya makanisi. Parti songolo, parti pakala bazali ko kanisa nini pona ko développer mboka. Méthode na bango ezali nini? Ba mesusu bako ko pona système communiste,
ba misusu bakoko pona système socialiste, ba misusu bakoko pona système libéral to capitaliste. Alors nde sur ba idée wana nde bato il faut ba discuter. Et moi ngana za d'accord te pona idée à parti boye parce que idée wana koko même mboka na nzela mabe ou ko retarder développement. Mais débat politique en mboka na biso c'est sur des injures. Na mona na noté ba homme politique en mboka na biso, ça je l'ai toujours dit, baza ko débattre à la télévision sur un régime ou sur une personnalité politique ou sur un pouvoir, va discuter sur des faits chiffrables. Par exemple, bon, voilà, biso totika kimboka, taux d'inflation est autant, c'est quoi combien autant, totika qui croissance économique est autant, c'est quoi est allé autant. Les hommes politiques ne s'intéressent pas à ça. Bayebi ko tu makamwa na croissance économique te. Bayebi même makamwa taux d'inflation bayebi autant. Bon, bah, non, bango, non, non. Le débat doit porter sur biloko yo ezo sangisa biso ou ezo tombe lamboka, pas sur de fidélité. Est-ce que c'est normal que moi, si mes camarades n'aient rendez-vous à Liboso, c'est-à-dire, mon bal a bien ici un rendez-vous à Liboso, ou même mes camarades n'ont eu belé, pe bokei. Est-ce que c'est normal que nous réaliser ça qui en a micro ya pegi longa? Premier rendez-vous ezalaka moment moko ya découverte pour na batumi balé o bazwa nanu temps ya kosolola en face te po bayeba na malamu kasi ezalaka malamu ko afficher ba comportement ya bien ba liboso na première rencontre na mutu o bomesana nanu tenda kisa kolobaloba mingi ko betela ema solo ekoki ko choquer avant ya ko se rendre na rencard ya liboso. Il faut ko réfléchir mingi na o eza important pour na yo kasi ya ko kamwa na ba jeune fille lelo ezake ba komisa rendez-vous ya mibale sika na bango ya ko kede ko sisa banza na bango nyonso mobale abengisi yo mbala liboso oyebi eloko ya koloba te kasi omebi ba camarade na yo 3-4 wana bazo kende bazo loba lelo to ko bimisa mbongo pe to ko tala ba qualité na pe to ko yeba soki akabaka et décourage mibale ebila ata muto ayaki azaki na ba idée bien akobaye yo mbala moko yango biso magazine KNB News totulaki na population congolaise soki eza malamu ke na premier rendez-vous mwasi ya mema ba camarade na ye donc il fait bazwa bazwa il fait bunga beka na lisano c'est veut dire que bazala ba ambition de un jour ba benga un peu madame yeka la vie na ye ali awa akekuna lolenge na bango wana aka pa ba chauve sourire ba la position ti comportement ba se bon isa mabe surtout bana betidia surtout les noter mais bana quoi rouge ba fo bana mobile olinge bo aya mimeli entrepreneur so ba camarade c'est que je depuis mobile non normal oko ça bizali te po bien façon ni te bon ni etambole noter na poche entre peut-être c'est ka bino mi balé bon bana quelque part mais yo comme blanc entrepreneur ba camarade eza ma propriété boutique ya ba shida makazi mobile non normal ko ça bon te c'est que je suis allé à Mbongo na faveur bon avec mes entrepreneurs ba camarade na sanga pe na sala ngwe mais na sala ngo souté pas lisu to benga bango na premièrement ba site tango mutaza site nda ba se comporter bien et puis à part aux sites to benga on soit matérialiste aza bena matérialiste mingi mi ba comportement ça affichera tout na ba milieu universitaire ba IEC ba IFASIC bango nde ba konzi ya koyana ba camarade so ba bengisi na rendez-vous mo wana soit na mobali na ye soit na fiancé na ye to ke kuna to liambongo o azala na nzala ba fiyo ba kolina ba milieu bien ba milieu mo kitoko ba commune mo bien bazala ba comportement na te o azala na maturité mingi eza ba o ba kola na ba pasi ba nzala a se retrouver sur IEC ndeko ya blo mo bongo ko wana eza mabe eza comportement ya mabe po soki mobali ngai bisa olikambo to abengi yo bosolola likambo moko beza pona projet ya libala to ya nini wana eza mabe siko tango yena ba camarade balie lisusu mbongo nyonso azaki nango na kati ya projet siko projet ngo bokosala ngo ndenge nini wana eza mabe makasi si abongo aza kutu ena na zano na likanisa libala te dede aza ko exposer mobali na parce que mibali bazaka ndenge ko mona pe ko aleki yo ba camarade ezalaka bongo mo boza pe na mususu aleki yo pe na kitoko boza na mususu ya aza na likanisa libala mais yo aza na likanisa ke ko aza shida mamona muninga betenga shit ya sima eza shit ya sima te yo moko nde mutu exposer mobali na yango ba camarade pe basali yo esengeli soki na ba camarade c'est que mobali na aza shida
bata emso zo ki mo shida mo bobi ke tena ke kan bakamana ke lembo mais so kaza mobali na ngamoko jamais le ko ke na ba camarade donc ngamoko poto bongsa makamna biso ba camarade boyana milima dépense ya bine poche mobilité ay bine poche mobile note mais ya ka milima dépense mobile pe na sonya ana te mamonyo na ba camarade asani abimisa kaka yangana eza mabe batika ba camarade pe basala so mobile na za maboko banque ba monu mbala na za maboko banque na mbonge bele okobeta moi tour autant moi crédit au suba boye omona pa pesa mbala na numéro na kuzio yebate nyonso non ça ni au perdre mobile somme abengi moi si jamais comme ma camarade na yo tant que fichier comportement ça ko ozu mbala na mushina lelo yo memi pa camarade no kuna ba ke no shina mobile wana mobile ko linga moi camarade no wana na sima wana ba ko bimana na camarade no wana e ko za faute mobile te et ça faute yo moi so memi bango kuna na bar kuna est ce que ba ko tsolola wana en tout cas ça comportement ba mo bizarre et ça la raté na sepelaka na ba sandenge wana te so ba bengi yo eza pour avenir na yo po ba bala lelo na lobby yo ozo memi mutu mususu c'est que zo céder déjà nani mobile na moi mususu en tout cas ba tika ba ko afficher ba comportement wana po ezalaka te ebele barata mabala ya malunga kaka pona bizaleli wana obala zaki na posa boza na relation sérieuse bino mibale kasi komona kaka ndenge omemi ba camarade na bongo amoni ki ozana bolingo na ete pe o saboter rendez-vous na ye ba jeune fille bozwa mayele Kinshasa et l'équipe partout. Na cadre la deuxième journée, il y a 27e édition, il y a Ligue nationale de football, ASV Club à s'imposer qui face, il y a Dauphin Noir, na score, il y a 2-1. Nathan, si tu as tapé sur le détail. Avec la pause. Association sportive Vita Club ya Kinshasa a s'imposé à l'extérieur face à AS Dauphin Noir. Na score il y a 2-1 moko le lobby mardi 21 septembre 2021 à Goma. Il y a qui na match moko décalé au baneko compté pour la deuxième journée, il y a 27e édition, il y a Ligue nationale de football Ligue 1. Rencontre Oyo et Betamaki Bongo na stade il y a Unité, il y a Goma, chef-lieu il y a Nord Kivu. Victoire Oyo est très importante pour le premier match en championnat. Il y a nouvel entraîneur Dominique Sionsi. Oyo malgré tout, à mon avis, équipe naye ko la mener na score après Bimoko ya Rigen Ilongo juste kaka na retour ya ba vestiaire na 46e minute. Ba Kinoa ba ya kimbangu ko réagir pe ko égaliser na 50e minute ya jeu grâce na Obed Mayamba avant ba ya ko arracher victoire Oyo na fin ya match na nzela ya Eric Kabwe na 89e minute. Victoire Oyo ya pasi Oyo et permettre na ba Moscovitch ya Kinshasa ba se lancer na saison na bango Oyo après avoir perdre titre ya saison Oyo utikoleka na ba bureau. Pour le prochain match na YV Club a enchaîné bongo na déplacement lisusu na Bukavu pour na ko défier bongo Étoile du Kivu le 24 septembre au ezali koya alors que Dauphin Noir yé a Koyamba équipe ya Renaissance du Congo. Kinshasa et l'équipe partout. Mais le temps pour nous de dire que avec le édition la biso mokola lelo esuki awa merci na bino ba nyonso bozaki boso etando eke pona kolanda édition na biso mokola lelo merci na confiance pe fidélité boza ko pesa na KNB News kasna bosa na te ko pesa merci na équipe technique pe rédactionnelle oyo basala ki musala kitoko na sima caméra tozaki bon na Hervé Zaka Pepegi Lunga Régie et Simba Maki na Papa Timothée Kayembe na réalisation ya Natasha Tapé édition ekumba Maki na Naomi Pila toujours na coordination ya grand lieu ya communication pe boss ya KNB News Jimmy Mukinchimanga ngana bino tokuta mikolo ezali koya kasina bosa na te ko souhaiter bino kimia na mabota na bino au revoir. Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana réalité ya bana kino